be o kene ko kola ka petit o kene ko beta petit o sana droit ko sala biloko wana te o grande sœur ozo beta ka petit sœur o sana droit ko sala biloko wana te o ko kite pesa na pesa bino bana mi ke mwana 12 ans baza ko sa ko be ko sala ka ba ja ko tindika zui da tindiki you know côté mwana wa 12 ans azui atindiki mwana fille ya 6 ans ko tindika ki eza ba ja ya baza ko sala ya ko tindika mwana na kufa akufa mais mwana wana ti lelo aza na prison hein oyo esala belonge aza na prison donc ti aza vine nyonso aza na prison ezali wana eza malamu violence eza permis na condition moko te mutu moko aza na mokili aza na permission kosimba nzoto ya mutu aza te même propre mwana aza mwana yo te aza mwana bata société yo papa kuna mwasi apesi okanda lelo nakoboma yo osimbi mwasi kuna nkuwa mpona ninge katiere yo chef andaku ozo betaka mwasi kuna mwasi ko makila ezobima pa juge aza te parce que toti koyokana awa te na ring place bato babundelaka na sport juge azalaka po aloba ete no nini match sikata match mais yo kuna ozoboma nyonso koza kotuta mwasi likofi moko toyona likofi moko ya juge oyokata deja nini komba tosi tomona Mike Tyson aganya bato baye mpo bala kotala mutu moko azwi kaka nani kopone ya kafe bitumba ebandi pingan ntango atiaki kopone ya kafe akitisi abi atala match bayebisi match esali nini esili Michael Tyson soki bato balingaka ye te c'est parce que bato batia bambongo yo kanisa ofuti tike na $500 na $1000 mpo kena ovanda otala combat et puis combat ngo esali yango kaka même pas 1 minute combat esili c'est pour vous dire que cour moko kaka ekoki nango mpo mutu alia mabele yo oza kobeta mwasi tout makofi ezobeta na mutu mwasi wana akoya kozwa vertige mwasi wana mutu ebandi koswa et puis oke na hôpital okosi famille na ye azosalaka bafièvre après quelques mois mwasi wana asali na kufi est ce que otia oyebisa vérité tobetaki mwasi wana makofi oza jeune nakoya kozemboka bakumi na bon mosusu esalemaka bana bazala te mema likambo yo mobali to yo mwasiovandelaki mwana nasi namona mutu mosu avana beta mwana na ye fo akangela bosinga bien fo abouge susu te epuis abandi kotindika okozwa violence bible na biso une réponse douce apaise la colère mosusu baviolence mosusu namona kaka na bis likambo ya moke kaka tika recevoir na mutu na bayokana na bango esila mutu alingi kointerview mutu na intervenaka ale bitumba ebanda na bis numéro 1 ekoti na bis numéro 2 ekoti na bis numéro 3 suka bis moko ezwa moto batumba yango donc makambo etali violence eza kaka koleka na société na biso te sino eke na bani na bible toye kokoma ti na roma soki oyokaka ete baromain baperda mabele oyo babengi nkombo ya Vatican likolo ya babanda bango babandaki violence eza kosalema na place jardin ya Vatican ezali yango wana tokolobela nini Vatican tokolobela mpe nini nini Saint Peter mosusu kaka na quartier kaka bambwakela lelo kuna balete makala epeli te nyonso wana koprovoke bato te eza koprovoke ka mutu kanda azosupporta yango tali ye wana ali bosimbani soki balete etali yo mama likambo koprovoke bato eza eloko mosusu mais brutalité ya makambo ya lelo tozali kolobela oyo ezali ete oke osimbi mpenza mutu physiquement na nzoto kosimba mutu na nzoto ezobanda kaka na ntango ezali ke nzoto ya yo te kosimba yango te brutalité eza na beti nanga ete nasimba kaka natindikaki kaka eza deja brutalité okoki kosala yango te ekende wapi ende na polise polise akoyeba makambo parce que polise mpe en attendant faut to comprendre ke eloko na eloko na esika na yango police musala okalme violence brutalité mais okata pe makambo te ya de se makambo police oyo okata yango ya de se makambo police fatindi yango na niveau ya tribunal et puis tribunal tuna de final bakoyeba mutu aza dangereux na société ou bien oyo kozonga na société so za dangereux komi wa na prison mais mama likambo nzambe akoyi kotinda biso na émission oyo ya la vérité te to ya kote ya makambo etali violence te soki nzambe amoni te ke problème eza koleka na société na biso concernant nini brutalité violence
yango wana bandeko na ngai nabanza tosukisi awa mama ani amoki ozala likamusu me mpo na ngai natindi bato bakende kaka kotanga mokanda kaka ya Galatien chapitre 5 bakende koyeba nini oyo eza koprovoke baviolence eza bamisala oyo nyonso Paul akomi na Galatien na chapitre 5 me baviolence nyonso etikali na Bible banda na lola violence ezalaki na nini na Lucifer tina se violence ezalaki donc makambo violence oyo toyo inopesa na verset biblique alors bozwaka Bible nyonso oyo nokotanga Bible nyonso etoni na nini na violence na violence mama ni ozali kama suka koyebisa na ba makambo presque tolobi nyonso donc bazwaka mayele comme ça violence pe esila na mboka na biso na bato na biso pe. Merci mama Ani. Conclusion ezali kaka moko ete oyo amoni misala ya violence akota te mais akende ko rapporter mbangu na gendarmerie na police eza na pembeni po ete bitumba yango conflit yango ekoma national te ekoma pe international te tosili koyoka ete bitumba oyo tozali kolobela brutalité tozali kolobela toza na besoin tozwango na niveau ya pays te mais toza na besoin toyeba ete ezobanda kaka d'abord na fimwa groupe mokeka ya bato to mpe bato mibale kaka ekoki nango mpo mboka nyonso mpe ekoma na nini na moto. Oh yes. Nero kaka mutu moko kaka empereur Nero asacre banini basantu na Italie ti lelo gouvernement italien eperda mabele babengi kombo ya nini ya Vatican presque 2 km na babotola bango na bakretien likolo bagenda ya koprovoke banani bakretien na brutalité na bango ya kotuba basantu ya kobanga basantu bango mpe mboka batumba bango yango okoki kosala likambo etali brutalité te brutalité likambo soki ezali kata yango mbangu silisa yango mais surtout kotangisa makila te. Alléluia. Nzambe apambola ngai na yo na mateya oyo ya brutalité na violence osili kolanda. Fabrice, en tout cas, on a regretté. Nous mettons des aïeux. Mon deux copains n'ont pas comme c'est moi. Là, autant que nous avons basé. Fabrice, non, pas n'importe. Depuis que nous avons bien l'attaqué au moins, nga wana yala ndawa papa no apo sabo moyanga ndako ba kimate yo kanga kake nalo ba yoti loko mi baba nandimete mama osali nandimete bambo lipape nabi ka ngno na mayo oba lipa non mukolo umegisega yako kango wawati nandimete mo comportement bo changer ba bo eza bien te ngado loba ya telemi mulai Regarde pour les gars, il y a un respect à souter. N'a pas le bail qui est baringa kuna. Fa vous avez pas nan. Pour changer chaîne, tu peux me total filmer. Je suis pas pris. Et puis ni ko mwana ngai. Ni là ni. Mama est comme beba. Ni. On va makake. Toze be. No mabe. No bomana na on va battre tout. Na vile chanter, nga tondo lobe. Obara bloquer. O ne, o pera kanda. Ukatanda ule kama yeye politi yesko zo yebisa na tele mitosa na lobi omitosa abo atosa omitosa kota longa eso ka bolo mama peso ka bolo da fana ka pena mite Fabrice
Nama mutu esala te. Tie olingi bongo. Eh, Rose. Nini? Allez, Lani.